na tongo liboso ino kolokota bango wana nde bazalaki na motema ya alia azwaki ya 5 10 bato pandaki azali kaka ye moko mabe eza te ya kozwa mana ebele mais problème ezali est-ce que omoni mutu aza na problème ya kolia ekazala besoin mana réponse oyo ezali oui est-ce que opesi ye te bosoki opesi ye te mana epoli yo na nzambe nini ekoti wana le place oyo tokomi nzambe kopesa ngai richesse te noki ndenge kozangela yo mais bato bazali koluka richesse par effort na bango nde groupe okoya komona to divise sikoyo bato na de groupe lokola comprendre histoire ya mana oyo bato oyo bazali kokende na tongo kolokota mana bazwi kante ya trotan baza kozonga bato wana bayebaki te bato quelque part bazali oyo baza kozanga bazala kokende bandako na bandako na bandako kende koyeba nani yango azwi mana te nani yango azwi te bazalaki kopesa baoyo bazali na motema ete ye soki azwi ye kaka lobi abwaki lobi abwaki yango bango wana nde bakodaki bango na nyoka soki oyo kotanga histoire ya moïse kati na exode ntango baza kotambola okoya komona mingi bakotaki na kanana te bakufaki nzela ce sont parmi ces gens-là bazali na motema ya kowela nde yango koya kuta ti lelo bato bazali soki nzambe apesi yo richesse ndeko nango tia yango na motuke ndenge okoki koteseke bomengo naza nango richesse nango euti mpa na nzambe motema ya kokaba il faut ezala bato bazali ete nzambe apesi bango richesse na voie normale bango wana na okuta baza kopesa badon baza kopesa bambongo na bango na ba ONG boza kobenga yango problème yango oyo baza kowela kokende kozwa mana ntango baza kozwa estce bazalaki servi bango moko te bon maple nini ezali soki estce oyoki nzambe alobaki soki ozwi mana yo kolia te kabelaka na bato mosusu otikala na nzambe ezalaki ose servi d'abord n'est-ce pas et puis oyo etikalisana nini kaba et puis lobi nini ekoya mosusu ekoya nango nde kuna oyo tokomi na date ya lelo oyo bato bazali ete bazwi richesse nzambe ye moko apesi bango na motema moko bato wana bayebaka ete oyo ngai nazwi esatisfaire ngai deja babesoin na ngai ndambo eza kotikala aleki na babala amoni mobola apesi oza koyoka amoni moto aza na pasi aza koparticipe amoni mpe non profit organisation moko ezali wana basalisaka babola bana oyo baza na problème boye na boye ye mpe apesi wa ye nini contribution parce que mana oyo aza na yango ezouta na lola ebongo soki etikali moke kaka lobi mana ekokwela yango lisusu bon peut-être kikongo to responsabilité ne kotia mutu na mabele oyo ayeba ete mutu ale ameli bacondition primordiale ya vie ekoki selon bakalkile ya nzambe ezali ete ndenge toza kovivre na mokili ezala kolata kolia makambo nyonso na biso nyonso ifo ekoka na mutu kotikala na nsima ver ekokanaka te merci sikoyo yebisa ngai place nango nzambe sikoyo nzambe ongo likambo nzambe asalaki erreur ya koyeba ete akotia nombre ya bato nombre ya milimo na mabele oyo bo nombre ya milimo mabele na bamosusu baza kolia bamosusu baza kozala ki yango oyo akuta na société biso to biso toza kopose question baoto eza fila mbongo nyonso kobasaka na likama mbongo nyonso ngeka epai na bango bango kaka toza kolia kolata biso rien
Est-ce que likambo nzambe alobaki na tie o mutu na mabele oyo ngai nzambe parce que sokangi balobaka boye sokangi ntaba na singa zala siki oza en charge akoya kosala nini kolesaka ye parce que otike libre te nzambe soki abengi biso tozala kati na jardin d'Eden seke eza mpe responsabilité na ye ayeba ye mpe toza kolia toza komela toza kolata toza mpe kosepela vie oyo vrai ou faux eza vrai mais sikoyo mpona nini bato mosusu modia bena bankaka betadia mpona nini comment partage balance wana ye nzambe ezosala bamosusu meme elamba meme ya kolata eza te wana eza likambo moka ndenge mosusu kotie koloba nini oyebi te nzambe responsabilité ne place ekoye kozala toza komona yango te tozomona yango te bamosusu donc meme mai apamba komela aza nango te bamosusu bazobwaka mai bamosusu bazobwaka mai wana eza likambo moko donc nazokomprendre yango te olingi oyeba yango ye nalingi koyeba yango merci eloko eza wana bamosusu mpe aza nango epuis eloko moko nayebi mpona nini bariche baza baégoïste mpona nini baza mosusu balingi kokaba te bamoni mpena moto azoluka kolia balingi kopesa te bien bazoseka meme bato oyo baza na mpasi nini mpona nini eza bongo epuis nyonso oza kotuna mpona nini nzambe alobi ete atie motu na mabele ye akozwa soin ya motu wana akozwa soin bato wana nyonso atie na mabele bazanaka te bazoteya donc église bazanaka te mais soki otali elamba azokolonda donc ino bon merci mingi tikala répondre mama ani na motuna mpe lisusu oyo est ce que osi otanga na bible to oyebi histoire ya bible eloko babengi nkombo ya mana ye natanga mana donc nzambe azakokitisa bana israel mamana mapa ya biloko ya kolia nyonso koka ya ofele donc eza kokuya donc na ntongo ekoyi na poka ekoyi ino na midi ekoyi donc baza kolia merci bandeko na nde place na ngai l'impression na korépondre mama ani mpona nini nzambe atia biso na mabele epuis eza responsabilité na ye ya kozala sire te molimo nyonso nzambe atia na mabele ifo elia ifo emela ifo vivre ntina ntan na yango oyo ya kobenga yango est ce que responsabilité yango ya nzambe eza ya kotelema to eza kokoya réponse na ngai yango oyo mana oyebi ete ntango ezalaki kokita ekitaki bango na Égypte te ekitaki mpe na Jourdain te to na Kanana te kaka na désert n'est-ce pas mpona nini kaka na désert na désert wana bato ezalaki ya koka désert eloko kolesa te siza yuma biloko kolia eza te ndunda yo olingaka ndunda eza te mfumbu ebesingo moi na moi kaka siza yuma eloko moko eza te n'est-ce pas bon désert na vie ya mutu mpe eza na signification elingi koloba mpiaka n'est-ce pas mais tokolobela kuna te mpo lelo toza koloba richesse mpiaka te bongo mana bandeko na ngai ntango nzambe akitisaki yango volonté ya nzambe ezalaki ete bainstruction baloi barèglement d'ordre intérieur mpona moto akoka kosimba kolia mana wana ezalaki ya liboso soki ozali yo moko zwa kaka quantité oyo ekoki mpona yo kaka soki boza mibale ebongo soki oza 5 ebongo soki ozwaki ya tro bongo ozongi na cité mutu mosusu azwi te pesa ye n'est-ce pas bien deuxième condition mana ezalaki ete chaque jour mana soki ekiti kobomba yango te sala nini silisa yango mpona poko wana lobi na ntongo mingi mosusu mpe ekoya me tika na yebisa yo ete marke baloi oyo ezalaki yango wana nzambe atretaka na makambo ne selo bainstruction na ye selo baloi na ye okoya komona ete bato bazalaki soki bake kolokota mana aza ye moko akolokota di bato ebongo bato baza 10 ntango bakoya to bakoko bato bazalaki makasi banangi ntango bakoya mana esali nini esilaki donc bazwi na lokoso ya tro epuis bato mosusu bayeba eza parce nzambe akalikile deja ke bamana oyo nga na kitisaka nta bana israel ekoka mpe ekotikala me sikoyo nzambe azoyoka solo ya mana esala nini epola yo so bapesi yo biloko kolia ole lelo otondi mosusu eza okosala nini okobwaka yango epuis soki obwaki yango ekosala nini epoli nzambe aza koyoka solo ya mana bo sikoyo bazalaki sikoyo baye koluka mana me bazwi mana te bazwi eloko kolia te d'après yo se nini eza koyela bango
baza kolela nzala oyepo okuti biloko kolia eza te nini koyela yo okomi kolela tozonga sikoyo nzambe ntango ayoki makelele wana ya moto azolelaki o ngai nazangi nini biloko kolia oyebi ke nzambe akitsaki mana esali nini ekoka na bato nyonso le meme nzambe aza koyoka solo ya mana esali nini epola yo oyebisanga azala na place ya nzambe nini ekoyela yo kanda ekoyela yo ndenge olobi mais surtout bakestion okoma ya tro comment possible ke ngai nakitisi mana yango ekoka mpona bato nyonso mais sikoyo bango bazwi ya tro basilisa yango mpe baza kosilisa te bokaba mpe boza kokaba te d'après yo nzambe aza nzambe ya injustice